pas à 30 minutes. Message nangai ezali sikoyo epa na président de la République na bakadre nyonso mpe na peuple congolais likolo na concertation nationale oyo yo obiangi uto vendredi le 23 octobre 2020. Pour nangai problème ezali boye, monsieur le président de la République peuple congolais. Pour nangai sika Congo lomare congolais ya sikoyo ezali nde Joseph Kabila na groupe na ye. Groupe wana ezali Jeannette Kabila, Joe Kabila, Augustin Matata Ponyo, Obe Minaku, Janine Mabunda Lioko, Alex Tambwe Mwamba, Evariste Boshab, Eugène Banyaku, Adolphe Lulumanu, André Kimbuta Yangu, Monseigneur Marini, na bongo nde bato oyo te po sisika biloko te ko keboko kenda kuna boko ka kotala te po bato wana nde babebisi mboka ya biso ya Congo. Ya liboso pona komonisa te Joseph Kabila azali mare ya Congo numéro 1 ezali na kobanda sika boye. Na le 16 janvier 2001 Laurent Désiré Kabila azalaki assassiné. Tango azalaki assassiné, Idi Kapende, Gédéon Leta Aboukassia na Joseph Kabila bazalaki parmi les grands suspects. Sika tango suspect di Kabila a commis président de la République, atika Idi Kapende na Gédéon Aboukassia na Boroko, uto le 16 janvier tili sika oyo bazokozalaka toujours na Boroko, basambisaka bango te pe baliberaka bango te. Ya bongo nde na ikomono te état de droit epai na président Tshisekedi ezali ata soko moke te. Po soko ezalaka mbere pe atiki Idi Kapende na Gédéon Aboukassia bazala na liberté. S'il faut kosambisa bango sika basambisa bango nyonso na Joseph Kabila Kabange. Donc tala président de la République pe peuple congolais nous comment noter état de droit au président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo alobi ezali ya solo penza te, parce que soko ezalaki ya solo mbele soit Kabila azali na Boroko lokola Idi Kapende na Gédéon Aboukassia ou bango nyonso bazali libre. Ya mibale mpona komonisa ndenge nini Kabila abebisi mboka oyo. Tango basali formule ya 1+4 na communauté internationale, Joseph Kabila Kabange amipesaki baemolima ya $500,000 américains par mois, pe apesi ba vice-président $300,000 américains par mois. Sikoyo tango akomi président de la République amipesi $680,000 américains par mois. Bon, sikoyo sika alongi président de la République amipesi $670,000 américains par mois. Esi na mokili mobima oyo ezala meme baempereur ezala barwa mbuyoka te moto moko azalaka na salaire modele wana ata mokolo moko te. Pona komonisa ete Joseph Kabila ayande kokonza mboka oyo, ajande kopie mboka oyo na ndenge pote ba Congolais bazali bazoba bazali banyama. Na bongo sika okomono te bozali komono ete Joseph Kabila azali président de la République ya Congo te. Donc bomoni pote so ya azali président de la République ndenge nini akoka komipesa ba salaire ya modele wana. Likambo mosusu ezomonisa te Joseph Kabila azali mwana ya Congo te pe azali président de la République ya Congo te. Akamata ba ressources naturelles ya Congo lokola coltan, cobalt, uranium na gaz de méthane ya Kivu apesa yango na Rwanda.
sika Rwanda akoma producteur et exportateur mondial ya coltan, alors que Congo oyo ayo azali te mokolo eloko wana ezwaka ata $1 te. Nyonso wana bakongole bozali komono mpona komono te. Bino bakongole bozali siko badepute nationaux, basénateur, baministre, na baprofesseur ya université, na badéfenseur des droits de l'homme, na bamagistrat. Mpona ngai bozali lokola banyama. Différence ezali te pote nyama ya moto te asilisa ata humanité te, même corps primaire te, anyokoloko pe bino bondimaka na modele wana. Tala eloko ngai lota nalobaka na bino te, bino nyonso bozali nde lokola banyama ya mboka oyo. Ya misato, Joseph Kabila Kabange a modifié ba frontière nationale pe akamati morceau moko ya groupement ya moko ya Shaimbwana na territoire ya Kaimba na province ya Kwango apesa na Angola. 6 villages ya territoire Luoji na province ya Congo centrale apesa na Congo Brazzaville. Pe moto moko alobaka te apare l'anthropologue Lota Ibola nde moto adenosaka biloko wana. Ata Congolais moko ezala bato ya kuna na diaspora to bato yawa ata moto moko adenosaka te. Ese basalaka quand même oyo mboka na biso mboka oyo te bozali kosakrifie yango. Sika pe Lota aberemi kokenda pe na bo balobaka le monde de sans souvenir pour 87 ans natikali lisu mingi na mokili te. Sika nani akoya kolongola Congo na bombo ya Joseph Kabila Kabange, Jeannette Kabila pe na Joe Kabila. Moto moko sikoyo na ikomona azali te o buzosala wana ezali malamu ata soko moke te. Pe mpona komonisa ete Joseph Kabila alingi mboka oyo te akoma nde mokonzi mokolo mboka Congo ekoma ya ye na loi oyo balobi te les anciens présidents de la République amipesa statut ya président de la République mpo te bakoka kopoursuivre ye na makambo ya mabe nyonso oyo asala. Balobi il faut kaka bapase na Assemblée nationale, Congrès, c'est-à-dire Assemblée nationale na Sénat ba se réunir po bongo bakoka kosala te 3/4 bandi mato bakoka kosambisa ye. Esi bino bomono na mokili oyo te moto alongi président de la République mpe bakoka kopesa ye baprivilège wana nyonso. Ezali mpe Assemblée moto ape ye moko nde moto aimposaka biloko nyonso wana. Bino baprofesseur ya université, défenseur des droits de l'homme, ministre dédié na koyoka kaka grand monseigneur, grand pasteur, biloko oyo bozali kotolere wana si bozali komono yaunga ne ezala bino pe pasteur, ezala magistrat, ezala défenseur des droits de l'homme na professeur ya université tala tino na ikomono te bino na banyama bozali na bokeseni te. Likambo mosusu mpe nalingi naloba mpona biloko oyo ezali mpe oyo sika bato ya PPRD na FCC balobi te Tshisekedi a violé constitution na ndenge oyo bozali koloba violé constitution na sansi nini. Il faut mpe tokoka koyeba boye na constitution ya Congo balobi te premier ministre azali chef ya gouvernement d'abord, mais balobi lisu te ye akoki koconvoke pe koprésider conseil des ministres te. Moto asengeli ko moto azo convoquer conseil des ministres pe koprésider yango ezali président de la République. Ye akoki koconvoke to koprésider soko président de la République azali te. Donc pour ngai compréhension ngai anthropologue moto oyo azali chef véritable chef du gouvernement, ezali président de la République mais non premier ministre. Premier ministre est présidé par intérim boloba te yende chef de gouvernement. Oyo ba juriste oyo ba constitutionnaliste oyo bino epai wapi. Pour ngai na ebite ngai nazali constitutionnaliste autodidacte compétent et correct impartial. Parce que pour ngai na ebite
moto oyo azali convoqué pe présider conseil des ministres pour ngai moto wana nde moto azali chef du gouvernement. Or epa na bino moto oyo te ya azali nde présider par intérim ka po constitution elobi te ye chef ya gouvernement nde ya akomi mokonzi ya gouvernement. Non monsieur, non monsieur. Du mpo na ngai mpo na réunion toye kosala sika po te Congo ekoka kozala na kimia. Le président de la République azali sika na ba option oyo ya liboso akoka kodissoudre parlement. Pour le parlement aider ko dépendre kaka na décision ya président de la moto moko azali na kati te akoso alobi tambu mwamba nalina dissoudre parlement. Tambu mwamba andi maupa wana etalite ayebisi pe Janine Mabunda Lionda ngai nalingi na dissoudre andi mandi mate esali elo ezali pe pa na ilunga la même chose. Donc ce qui fait que pour ngai il y a maintenant une crise persistante entre le gouvernement et l'Assemblée nationale. D'où le président de la République a sengeli sikoyo ko dissoudre le parlement. Likambo moto na lingina lo bezali oyo. Premier ministre pour fonctionner ekoka kuruma il faut démissionner. Pour révocation ezali prévu na kati ya constitution te. Mais peut-être manquement grave ezali prévu pe na constitution te. Bon sika oyo lokola premier ministre a manqué président gravement président de la République. Eloko wana eyebani te ezali na constitution te. Bon de révocation ezali na constitution te. Bon sika président de la République andima kaka eloko wana mpo na ngai non. En tant que constitutionnaliste autodidacte pour ngai manquement ya ilunga ma vers le président Fati ezali acte administratif. Na acte administratif wana doit être sanctionné par aussi une action administrative, c'est-à-dire que le président de la République a révoqué de ses fonctions. Na fonction wana lokola cour constitutionnelle et kozala incapable ya ko saisir pour ezali prévu te, mais Conseil d'État a saisir na eloko wana po kaka communauté oui acte ezali ne acte administratif mais ezali eloko mo ezali prévu na constitution te, mais lokola te ya manqué président de la République président pe a révoqué ezali conforme. D'où pour ngai président de la République a sengeli tika ko révoquer ilunga mbapote moto akosamba likambo wana na bango ikozala ne Conseil d'État. Parce que le Conseil d'État est ba makambo oyo etali administration. Na bongo président de la République au sengeli sikoyo nini ko révoquer ilunga maloko ayepe adolinga ko démissionner te. Alors toujours kaka pona Kabila na batonaye président de la République. Et là qu'on a dit ko kamwe pa na yo ezali oyo. Pasteur Pascal Mukuna afunda Kabila na bape moko précis et incontestable tire roba benga kayete ngai pe anthropologue l'autre ibula na funda Kabila avec les faits précis tire ro cour de cassation benga kayete yo en tant que magistrat suprême ya mboka oyo eloko nini yo ozali kotala ka makambo ya modèle wana yo président de la République. Na bon est yo dali président de la République à soro ou président de la République à soro te. Président de la République il faut te pona Congo sika yonde mutu ozali notre dernier rempart pona kolongola biso na jeu ya ba dictature ya kokamata ka pouvoir par les voies non démocratiques pour de toga kokamata pouvoir par les voies démocratiques. Na bongo président de nani Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo au sengeli sikoyo kuluka ndeni wa appliquer loko yo lobaki na face du monde le 24 janvier 2019 te okosala na Congo un état de droit. Pour état de droit wana esalema il faut ekoka kobanda na biloko ya mono côté ezalaka pende état de droit. Yo sika soko otika Kabila asala ka biloko wana elingi koloba te
Tshisekedi adosala état de droit te adosala kaka biloko Kabila adotuna ye. Peuple congolais siko pena pesa bino la vérité des urnes des élections du 30 décembre 2018. Tala ndenge ba élection ya 2018 esalemaki. Eleko ya pré-campagne, eleko ya campagne esalemi ekomi pré-campagne na eleko ya campagne plutôt ba avion ya Martin Fayulu Madidi José Makila alingaki te koka kokoma na Congo noki te ya kokoma na retard kaka na ba avion ya Martin Fayulu Madidi ekenda na Gemena na Sud Ubangi José Makila aboyaki sika kaka na période ya campagne Joseph Kabila na gouvernement na ye montaki 3 assassinats politiques contre Martin Fayulu Madidi. Premier assassinat politique ezalaki nde na ville ya Lubumbashi ntango ekokita na aéroport bomonaki ndenge azalaki évanoui likolo na gaz lacrymogène bapesaki ye mpe na kaisi te bato mibale bakufaka na ville ya Lubumbashi mokolo oyo Martin Fayulu akomaki na Lubumbashi. Tala wana ezali premier assassinat politique oyo ezalaki manqué contre Martin Fayulu Madidi. Sikoyo ntango ayi kokenda na Kindu gouverneur ya Kindu apeka ntango ye alingi akoma alobi tete akokita awa te bo eloko nini bayokanaki po te ntango ekoya wana akokita te ntango akojonga soko ekei kosila essence po te Fayulu na ekipe na ye bakufa bakaka te essence esilaki na avion nde bakufi. Tala deuxième assassinat politique oyo bamontaki na Fayulu mpe ezalaki monte emanke. Troisième assassinat politique oyo bamontaki mpe ezali manke nde awa na nzela oyo ezokabola nzela ya Maluku na Bandundu ntango Fayulu akomaki wana bapekisaki ye te aleka ye akopesa mitingi te mpe mitingi epesamaki ete soko kaka moto ya Fayulu ameki kaka kosala mwa eloko moko pale bato batire sur Fayulu po te akoka kokufa. Tala ndenge biloko esalemaki na eleko ya campagne biloko wana eloko ya pasi ezali ndete biloko wana nyonso Martin Fayulu atia na rekete na ye te mpona komonisa te pete Martin Fayulu azali na mayele ata soko moke te ye na bato na ye ezala Jean-Pierre Bemba ezala Adolphe Mujito ezala nani Moïse Katumbi ezala professeur Fredi Matungulu bango nyonso bazalaki na mayele te ezala mpe nani le juriste Eve nani Bazaiba Masubi po biloko wana soko batiaka na enquête mpe balakisi bafirme mbele cour constitutionnelle ezalaki mpe na position ya koloba te bakoka kosala ya mibale oyo ya ka makambo ya élection wana nini ntango moko ya le 30 décembre 2018 babandi kopesa résultat te Fayulu Kabila amoni alobi na modele oyo ce qui fait que candidat na ngai akobima te ablokaki réseaux sociaux mpe na internet bato nyonso bayebi likambo ata congolais moko abungaki eloko wana te. Après avoir bloqué tous les réseaux sociaux et l'internet a créé une cellule spéciale oyo te andeyoro ya seni mpe alobi te biloko nyonso ya baélection ya 2018 esengaki kopase kaka na commission oyo atiaki Tambwe Mwamba na Janine Mabunda Liyoko bakoka kotala yango. Tala tina oyo te Kabila ayi kopesa na Tambwe Mwamba majorité nyonso na PPRD mpe na bato ya FCC. Siletika yi kokoma likambo ya président de la République ye atendaki te il fallait kaka a proclamer Emmanuel Ramazani Shadari a proclamé ye président de la République. Bato mutu ya PPRD bayebisi ete président ya soro yo oyebi te nani Emmanuel Ramazani a dû même pas 1 million de voix. Sika oyo yo olobi te o proclamer ye président de la République mais ye baka ete
Congo ekozala afe asape yo na Jeannette Kabila na Joe Kabila boko kufa na mwasi na yo mama Olive Kabila soko olingi koyoka te soko olingi te problème ezala na kati ya Congo te pesa pouvoir nde bien que Tshisekedi alongi po Tshisekedi nde mutaje na deuxième position pesa ye pouvoir parce soko opesi Tshisekedi ba Congolais bayebi te Tshisekedi alongaki te elongi nde Martin Fayulu me bakoloba ata eloko moko te na ndenge bakokanisa te soko balobeli ye lokola nde te babebisi mémoire ya Chichi tala nde oye kondima te ya solo sika ipo nde yo président Tshisekedi ayi koti yo président de la République na au détriment ya Martin Fayulu Madidi. Martin Fayulu Madidi ayi kojanga pe président pote ye azali na mayere ata soko mokete. Ndenge lokola na uti koloba te il fallait biloko ezalaki na eleko ya campagne oyo bamontaki oyo manani oyo José Makila alingaki bavion na ye eyaki na retard mpe aboyaki akenda na Gemena 3 assassinés bamontaki mpo te bakoka koboma ye ayebisa ata eloko moko te mpe eloko wana alobaka ata mokolo moko na badiscours na ye te mpo na komonisa te Martin Fayulu Madidi na bandeko na ye bazali mpe na mayere te. Alors du aye kokoma te sika mpe Martin Fayulu lokola ya mesene kozala bagambo politique olie te akoka koloba te ebe mbaye na eve bazaiba akoka kuintroduire le cours ye akei kokamata nani Mathieu Kalele Kabila or Mathieu Kalele Kabila azalaki nde moto ya Tshisekedi du abebisi ye na ko il faut que Martin Fayulu yebaka te Mathieu Kalele abebisaki yo nde na kopote il fallait kaka mwana ya Chichi akoka kokoma du na plainte na ye yo na plainte na ye bozalaki kaka même numéro mpe bachiffre kokesene mpona komonisa te yo ozali zoba makasi Martin Fayulu yo aussi Martin Fayulu tala mpona likambo ya otika mpe likambo ya kozala vagabond politique mpo soko Ada Bombole akomaka gouverneur ya ville de Kinshasa na février 2007 te ezalaki nde yo mpasi yo olobi te ifale kaka ovote ndeko na yo Kimbuta yango e alors ke na makambo ya baelektio bemba nde moto asupportaki yo na parti politique na ye omoni sikoyo ndenge yo osali mpe okokufa kaka boye likolo na vagabondage politique na yo ti kaka eloko ya vagabondage politique na yo nde ezali koboma yo sikoyo meme sika soko baelektio esalemi okozwaka lisusu bavoi te mpo sika bayebi te yo ozali serie ata soko moke te na bongo président de la République bato bozali kokenda kuna boyebaka boye seni ezali eloko ya neutre or na kati ya loi ezali kocreye seni ezali kokesa 4 composantes majorité présidentielle opposition mpe na société civile wana ezali seni wana ezali neutre ata soko moke te seni ezali nde mpona koprotege baintere ya Kabila seni na constitution bakosala ya sika ifo balongola likambo te seni ezala lisu commission nationale ya baélection ezala te baélection na Congo malamu babongisa ebo ezalaka organise kaka na ministère de l'intérieur mpe loi oyo ekotikala mpona baélection na Congo ekozala kaka loi ya 2006 bamodifie kaka article 41 na baarticle mosusu nde obokomono te Congo ekozala na ndenge moko ya makasi te baélection ekokoma libre likambo mosusu aussi mpona komonisa te il faut sikoyo bakoka koluka majorité ya sikoyo ndenge nini boyebi te bato oyo nani Modeste Bahati Lukwebo ye azali na parti politique na ye tango ye alongaki bato mosusu batikala epai na Kabila or selon article 111 ya constitution moto asalaki baélection na tel parti politique soko alongwe alingi lisusu te ekokaki te baperdre mandat automatiquement ye moko aperdre mandat na ye automatiquement elingi koloba te bato nyonso balingaki lisusu nani Modeste Bahati Lukwebo te bango nyonso balongwa député sika
nani Modeste Bahati Likwebo yo salaka makasi te o remplacer bango na ba suppléant oyo oyebi te bazali pour yo. Ezali pe ndenge moko epasi na Pius Mwabilu mpo na yoki sikoyo te bato mosusu babandi kotungisa yo bato pe oyo bazali na parti na yo pe na plateforme politique na yo basalaki baelektio wana bo bakolinga yo lisusu te longola pe bango o remplacer bango na bato bakosoutenir yo na politique wana. Donc voilà un peu te Kabila ayebaki te azalaki aussi kosala biloko sika nde bato mosusu bakomi kopratike yango. Donc voilà un peu ça pe bino bato ya parti politique mosusu bomeka kondima lisusu kozala na PPRD te po PPRD Kabila d'abord sika na kokoma pe na eloko wana nde na komonisa bino pe te Kabila na bandeko na ye mibale bazali bana ya Laurent Désiré Kabila biologique te pe bazali congolais d'adoption te. Pourquoi? Parce que ti lelo oyo boye bango misato bamonisaka mama na bango to foto na mama na bango ya balanaki ye na Kabila te bamonisaka te oyo azalaka ndeleki to noko to neve ya Kabila to kuza ya Kabila bamonisaka bato wana te. Bato ya Kabila bayebaka kaka bango misato pamba bana mutu ya Kabila bazalaka te. Or Etienne Kabila aloba te bango bazalaka bana ya Kabila te. Ibrahim Kabila aloba te bango pe bazalaka bana ya Kabila te. Me bakontesa bango te. Nani Honoré Mbanda aloba pe te bango bazalaka bana ya Kabila te. Lota pe na loba te bango pe bazalaka bana ya Kabila te. Bon, bango pe bazali congolais d'adoption te po bazali na preuve moko matériel te ba de Kabila adoptaki bango to bango moko batunaki bakoka kujwa nationalité congolaise to ya yo balobaka soko na akobosana na eloko wana. Donc ilingi koloba te Kabila na bandeko na ye bazali nde barwande oyo baya kokonza mboka oyo bazali nde bacolonisateur du biso bakongolais boyoka soni boyoka mapasi te koma bailetre misato baya kokamata mboka oyo mobimba mpona komonisa te biso bakongolais tuja ngai te bino bakongolais bozali nde bazoba mpo ngai depuis le 30 juin 1960 nakodenosaka toujours makambo ya mabe ti lelo boye nakomi na 1960 j'avais 27 ans lelo boye nakomi na 87 elingi koloba te moto azalaka na biloko wana te kaka ngai lota ebola ezali tete na josala orgueil non ezali nde vérité po bino nyonso ndenge bozali wana boyebi ki elota ezala ta mwilanya ayebi ki elota mwilanya ayebi ki elota yengulu ayebi ki elota donc biloko nyonso wana bino bato bokoka kolumba sikoyo botika Kabila akenda na ye ya Kabila sika po alingi so akenda bamboka mosusu yebi te bakokanga ye likolo na makambo ya boma bato ebele awa na Congo bia likambo te ya boma bato ebele ya wana nde ayi kobanga te amisécuriser likambo mosusu etisekedi yo okosala oyo mpe ngai komona te Congo ezali état de droit te. Kabila atondisi tuti na kati ya polisi atondisi tuti na kati ya armée atondisi tuti na service ya sécurité atondisi tuti na régie financière boyo sika Kabila Joseph nani oyo Etienne Tshisekedi ozali kodila nini nasilaki kosugere yo te bato wana nyonso barecense bango mpe baregroupe bango mpo bakoka korapatrie bango na mboka na bango mpe nayebisaki yo te sala mpe makasi te bakenda nene koperquisitione ndako ya bakenda koperquisitione kinga kati na bandako ya Kabila bandeko na ye mpa na bato nyonso oyo bazalaka pro Kabila mpo tokoka koyeba bipai wapi mandoki mazali. Tiens, nani Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc voilà un peu alors qu'on a eu koloba pete yo ozali parmi bato bazali ko soutenir Kabila po biloko yo loba ya état de droit ezali comment non ata soko mokete po yebite soko lelo bato bakuba kokufaka na Kivu kuna mokolo na mokolo to kote ya Ituri ezali ba soda ya ba Rwandende bato bayi ko sécuriser loko wana po permetaka Rwanda po na kukamata koto ezo permettre koto kuna ya Ituri
nani oyo Uganda pe ekamataka oro ya Congo chaque ekoka kotala bon côté ya utuwele na bajuire ezali bato ya Tchad na Centrafrique nde bayiko kamataka biloko nyonso wana papa Kabila papa nani Tshisekedi meka kolongola miso sika kotala lisu ya ba engagement yona Kabila bokamata ezali ba engagement politique. Peuple congolais a ignoré totalement ba engagement na yona Kabila. Peuple congolais ebisika moto azali président de la République ezali ne Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo kamata ka ba décision oya président de la République ba décision impopulaire mais anthropocentrique. Kamata ba décision ya makasi ezala étati centrique mais ezala pona profit ya bato te. Pourquoi yo ozali ko protéger Kabila na bato na ye? Pourquoi yo sala makasi obika ko bengisa ba élection ya soko lelo au dissoudre le parlement élection ya ba député ya Assemblée nationale eko ko soit na décembre soit na janvier et puis aussi soko ekoki benga ka payer ba élection générale anticipée na 2011. Bon avant ba élection ko nous devons aussi réviser notre constitution pour supprimer le droit électoral ba loi mingi pour supprimer aussi la loi comme supprimer ou supprimer concertation centrale des élections. Wana ezali des fonctions publiques ya Congo ya sika. Partout ezali te motonyoso ya dali to chef de secteur, administrateur de territoire ou chef de bureau, bazala kande bato ya PPRD ou bato ya FCD. Mais de nani Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Sala makasi olongwa o supprimer eloko wana. Alors eloko musia ko supprimer nini? Eloko ya décret sur les concessions foncières coutumières. Matata mponyo asala wa pote bato ya PPRD bakoka kokamata mabele nyonso ya Congo et puis babengisa ba sud-africain ba sud-américain plutôt baya kokamata Congo pendant 40 ans. Bino ba Congolais boye bate décret ya matata mponyo ezali ndete bayi kopesa ba sud-américain mboka pendant 40 ans, vous avez 40 ans pour toujours. Il faut beaucoup qu'on réclamer. Les cambomosuzo ya kosala ezali oyo. Bon, comment noter ba fonctionnaire ya l'État c'est que bazali toujours payé na retard. Pourquoi? Parce que banque centrale, ba régie financière nyonso ezali nde biloko ya Kabila comme propriété privée ya Joseph Kabila Kabange. Bino ba fonctionnaire ya l'État. Bino pe bato ba professeur ya université pe bozaka paye nde na makamu ya l'État bokoka koyeba te soko bato tilero bato bazali paye te pa Kabila azali koboya pote bato bakoka kozala contre Tshisekedi pote ye akoka kojonga lisu na pouvoir. Mais eloko wana che bino ba Congo bino ba bozali na mayere to bozali eloko nini Kabila akoma alpinotiza boye eloko nini Kabila droga bino boye pote bino bokoka kondimaka biloko ya mabe oyo te ya alingi te biso tokoka kozala contre Tshisekedi olie te tokoka koloba te Tshisekedi mindanile biloko nyonso ya kamata biloko nyonso ba régie financière banque centrale tia bato ya sika ya wana titi te bo yo nani pati yo pe ojo tia bato ya sika te tala eloko na ikoloba te yo pe ozali ne donc moto Kabila azali ko manipuler ye ndenge ye alingi yo kaka pesoni pati yo kasoni sika komano tetan ko prêter serment ko ki peuple bajoro banini dissolution ya parlement dissolution ya assemblée nationale mais yo lingi ko yoka ya parlement yo ko yoka ne bilobaro ba ya bato ya ba Kabila zaki makasi nde na likona cour constitutionnelle sika Kabila a perdre cour constitutionnelle Kabila a perdre Cour de cassation Kabila a perdre cour conseil d'état sika yo okomi kobanga nini Tshisekedi jalaka na ba conseiller ya malamu jala na ba conseiller oyo ba kolobela yo vérité bato lokola soko docteur Eberande soko kolongele eloko nini pe ya ayi kolobela yo kuna ka ya lingi kaka yiba na ye eloko nini kolongela kolobela yo kuna akotiaka yo na berere ngai na komeli yo mikanda so ekomi minei opesaka réponse te il faut yeba te oviolaka nde
consciemment ou inconsciemment article 27 de la Constitution. Omoni, ou la article 27 de la Constitution, na kanisi siko na koki kusuka wana te peuple congolais fonctionnaire ya l'État bo réclamer que Tshisekedi a récupéré makambo nyonso ya mbongo ya l'État, marché de la liberté, banque centrale, Athénée de la Gome, Babiloko nyonso Kabila kamata yango, les grandes alimentations na Kinshasa pe à travers la République, ba installation portuaire nyonso boto kamata yango, ba régie financière Kabila Joseph Nani Tshisekedi tia bakonzi ya sika, tia bakonzi ya sika na biloko nyonso wana pote Congo ekoka kuzala na kimia loko kutia te okomona mokolo moko soit Tshisekedi nani Kabila kutina bato baboma yo sikata Kabila kujonga wa Kabila atira pe kokabula mboka oyo eza kuzala boye Katanzanie Katanga ekozala pona Zambie Nord Sud Kivu ekozala pona Rwanda Ituri ekozala pona Uganda sika otuwele na bajuwele ekozala pona Soudan, Tchad na Centrafrique. Reste oyo ya Congo ekozala nde Kabila a commis proclamé sika oyo roi de la République démocratique du Congo. Donc ezali malamu na biloko wana te totika biloko nyonso oyo wana Tshisekedi longola sala makasi te makambo na uti kolobela yo okoka ko appliquer yango sala pe makasi te mokolo mosusu luka te ngai na yo tokoka kosola pata ata soko olingi benga ngai pe na ba consultation nationale yo obengisi po te na ya kolobela bino face à face po bino bozali nde kobanga Kabila na bato mosusu bayi kobomaka mboko ezali ba Belge ba Américain na ba Rwandais ba Ougandais mais ba Américain pourquoi ba Américain bazali kondima te Congo ekabona po bamoni te na Congo moto ya josala eloko ya malunga ezali te or po de Congo tokoka kozala na makasi kipo tondima te Amérique ekoka kokamata biso ndenge bomoni te soko Israël ezali makasi likona yotala Israël mboka oyo ya moke ekoma même 40 millions d'habitants te mais ezali entouré na ba ennemi me balongaka te parce que les États-Unis d'Amérique ezali ko soutenir yango tokamata aussi nani au Corée du Sud tokamata et Taïwan tala Babylone tokamata Japon donc ce qui fait tala Chine ezali na combien de millions ya bato na Chine 1,5 milliard ya bato Inde 1,5 milliard ya bato mais Amérique comme même 400 000 de bato 400 millions te mais bato bayi kobanga soko biso tolingi te Congo tozala fort nous devons quand même accepter tozala état associé Amérique na biloko na biso mais à condition que to respecter constitution na biso totia constitution na biso et comme une constitution démocratique bakondi na biso ba respecter pe basala pona intérêt ya peuple bakondi na biso bakoka kokoma bazala ba anthropocentrisé ou anthropocentrique constitution na biso ezala anthropocentrique biloko nyonso na Congo bizala anthropocentrique tala eloko mosusu Tshisekedi okoboyo oyo mpona babeze babebisi Congo ezali te na loi oyo Kabila asignaki le 29 décembre 2018 portant statut enseignement supérieur et recherche scientifique yebaka te recherche scientifique na enseignement supérieur na Congo ebebi libela pourquoi babese basali bongo pote Congo ekoka kozala kaka pona bango po bayebi te soko moto mosusu aye akotuna te obokeni eya bakisala izini motu ya obokeni ya awa na Congo tokoloba nini izini ya diama oyo ezali na Londres eya na Congo to nani izini ya bakoka izini kosala izini ya diama mosu awa na Congo izini ya métallurgie ezali na obokeni na Belgique basala mpe na Congo izini ya Hollande ya wax Hollande basala mpe izini ya bilamba ya kitoko awa na Congo et puis aussi kosupprime article oyo ya convention générale oyo tosinya entre biso na baberge mokolo le 30 juin 1960 opesa baberge te ata mwa motunga moko soko ezokota na Congo
il faut que Belgique ait une commission. Ata mutonga ejobi mana Congo Belgique asengeli kujwa commission. Taratina wana port d'Anvers. Lelo oyo ezali kuutiliser 38 000 agents. 38 000 agents na place ya Congo. Lelo konyoto ya Congo il faut passer par le port d'Anvers. Pour sur ça, port international Anvers ezali 23e port international likolo na mbongo ya Congo. Bana ya Congo yango bino bosala pendenge nini ko ba bino bosala ndenge nini te ba beze bakenda bamona bino pasi bamona babino bazoba tala biloko ba beze basala kisima ya indépendance bandimaki kosala jumelage ya ba famille entre ba famille ya Congo na ba beze bana ya Congo après l'indépendance bakendaki kotanga nde na Belgique ba Congolais batindaka mbongo mpona bana na bango ya mibale babeze bakreya quartier moko matonge na Bruxelles pote ba Congolais bakoki tu ko réfléchir te bo Congolais ata uti pa na pe akena kuna na batonge po ezali kaka lokola awa na Congo ya misato babeze batali nini babi tu Congolais ya butamaki avant le 30 juin 1960 akoka kujwa nationalité belge automatique pe abana na Belgique ndenge ye alingi nyonso wana ezali nini biloko Belgique asalaka makambo ya mabe mpona biso abala indépendance eloko nini mpo Belgique akomisa biso bazoba uto 1880 ti 1960 chrétien catholique akokaki kotanga bible ata soko moke te mpe bakokaki kotraduire bible chrétien mpona bacatholike te mpona komonisa koma babeze bazali bato mabe na mokili epuis aussi babeze baboyaki kosala université bamission protestante na 1920 balobaki te malamu to préparer élite nationale babeze famille royale na gouvernement beze baboyaki balobi tete Congo ekotikala libela mpona biso makambo ya mbongo kopesa Congo mayele wana te malamu ezalaka bayi kokreye université na 1954 etikali 6 ans te tokoka kozwa lipanda babeze mpona komonisa mabe na bango balingaki tete baprotesta bakoka kosala na kati ya administration publique pamba te pourquoi parce que les missions protestantes depuis 1878 pardon depuis 1878 baprotesta babandaki kotraduire bible na langue africaine pe komema bacongolais bakenda koyeba anglais to balangue na bango kuna e bakoka kolakisa bible voilà pourquoi babeze balingaki tete bacongolais protesta bakoka kosala na administration publique bacongolais protesta bayi kosala na administration publique nde à partir ya 1948 tango basali déclaration universelle des droits de l'homme nde sika oyo babese bayi kondima te baprotesta bakoki kosala bomoni te akati na mokili oyo mindele oyo bazali mabe na mokili bo bazali balobaka basata lokola babese bazalaka te ifo tokoka koyeba bongo mpe bamissionnaire oyo baodi bacatholike bazali nde bamissionnaire mpona bango ezali nde koyiba kokosaka bato mpo soko eloko ya aliénation mentale ezali nde bango nde basala depuis 1436 ya kokosa bato bokenda kokamataka biloko bikeko na bango babi wana ezali biloko ya satano soko sikoyo bato bakei na bamusée lokola bamusée royale na babruxelles biloko nyonso bakoki kokamata ekoma nde biloko ya richesse na biso ya bango donc congolais biso tokoka kosala te toyeba mpe te tokoka kolinga kozala batouriste biso moko le premier touriste yo oki congolais abotami awa mwana to ya bakongo aboye ayebaka to peut-être le territoire ya mwanda te ayebi to province na ye te eloko yebi kaka Kinshasa ezali mawa mpona bokomona ndenge nini bacatholike baberge bati bakomisa biso banyama différence biso na banyama ezali ata soko moke te différence na biso na banyama ezali ata soko moke te so nakoki kopesa bino exemple ya te biso na banyama bokeseni bozali te leyo engulu
Maréchal Mobutu a créé Parc national de la Salonga. Après le yo des groupes électrogènes portés village nyonso ya Munkoto ezala na courant électrique. Ingulu aboya biloko wana lobi te. Ti siko so moto akokenda kotia teme akokenda kotala de karakasi ezali mpo ezalaki de groupe électrogène puissant apesaki mbongo mpona kosomba bakable te ekoka kokenda partout na bandako ya Munkoto. Engulu aboyaki eloko wana alingaki te. Maréchal Mobutu liso apesi engulu mbongo mpo te baekole nyonso ya Munkoto ekoka kozala kaka na matériaux durable. Atongaka ekole moko oyo ezali na kombo na ye na cité ya Munkoto. Tala biloko engulu lokola lisusu mbongo oyo batonga aéroport ya Kiri. Mbongo oyo batonga aéroport ya Kiri ezali nde mbongo oyo baflama batikaki pote bamodernize baagrandir aéroport ya Munkoto bamodernize yango nde engulu apesaki na général Bosango te ya tonga ya alingi tete Munkoto ezalaka nde charge garde na ya alingi tete Munkoto ekoka kozala développé. Kaka leyo engulu mpona komonisa te engulu na nyama bazali na bokeseni te. Kaka leyo engulu Mobutu alobi apesi mbongo te adwi bakrédit mpo bakenda kotonga hotel moko na hotel mibale ya classe de classe de touristes international classe de touristes na Munkoto. Leyo engulu aboyi yango alobi kamata biloko wana. Leyo engulu maréchal Mobutu adwi mbongo mosusu mpo te bakoka korandele aéroport ya Munkoto international aboyi mbongo boyoka te maréchal Mobutu akenda kotonga bahotel moko nzekele aéroport ya Gbadoli te ekoma babengaka Mwanda ekoma international ezali nde mbongo maréchal Mobutu azwaki yango mpo te bakoka kosala makambo ya Munkoto. Likambo mosusu mpona komonisa te leyo engulu na nyama bakesani te kaka ndenge bakondi mosusu bazali ezali oyo Loposo Nzela Balombe Albert Loposo Nzela Balombe banomaki ye gouverneur na 1977 akamataki te mpo Kiri na Munkoto ezali bavoisin alingaki akoka kodesenclaver Munkoto sur le plan routier Munkoto Kiri Munkoto Dekese Munkoto Oswe Munkoto Kole leyo engulu alongolaki ye na mosala bezalaki te babunda devant président Mobutu. Albert Loposo azali awa boko soko outi na rompenga bozokenda na lema soko kaka omati wana boko mono nda ava ya kokoma église ya babetodise okutala na droite na bino ndako moko ezali kuna na etage ezali Loposo abandaka wana te soko bato balingi bakenda kotuna ye soko likambo wana ezali ya solo mpe bakenda kotuna leyo engulu akufi na ino te azali na ino. Tala biloko mpona komonisa te na Congo bakondi na biso bazali lokola banyama différence ezali ata soko moke te pote nakoka koloba lisusu. Tala maréchal Mobutu alobi nini boyibaka moke yoki mokondi na mokili mobimo alobaka ya te bayebisa bato te boyibaka bisika oyo bozali kosala mosala eloko moko te. Bongo Laurent Désiré Kabila alobaki nini ngai nazali rebele nakokufa rebele. Moto président de la République aloba te ya azalaki nde moto ya makambo ya mabe mpe akotika moto modele wana akotonga mboka ndenge nini. Kabila oyo bojomono Kabila mpe azali nde Congolais te lokola nauti koyebisa biso Kabila azali awa nde azali nde colonisateur moto ya boma Congo lokola Kabila azali te sika na suki bongo président kaenani Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo peuple congolais tala ngai na sili kopeso na kokaki kosala même ata na kufi lelo ata boye koboma ngai lelo na kokoma na kokufa na sai nyonso pe na kotuna bato na WhatsApp na ngai nyonso bayebi biloko te bapanza biloko oyo boye pote congolais akoka koizala na information ya sur ngai mpaka lota ebola patriarche de la Tchouapa anthropologue chercheur indépendant. Merci beaucoup.